molili ya mwinda molili ya mwana bamindime bele ngala kana otena watu wasumu wana te ngala vala na eglise watu wasumu te ngala karte watu wasumu balekimi ebo mwinda yoza nango ya nini mesiko kitoko ya mwinda za nini molili taya wana mtu kitoko ya mondimi kozana pembeni watu wasumu osoki na bato yango bazoko attaquer pa mais ozana mwinda na yebi na mate réponse ngoyo ozana mwinda yo mtu yebsinga bapelisa mwinda na place moyo ezalite moyo za korepresenter sainteté place babula mais place ba kimpeve moyo wana siko yo balobi ko za mondimi ozana mwinda pona nini oyana mwinda na tamu moyo ezali place batamalamu bazali yo sikoyo je suis pas lobby na a changer kan nzela tango mona ki makanti na bango na tango moni bango bazoko attaquer yo wana revoir émission na biso to na ko kende place wana te bon ça va non ouais mais question ezali awa yango ka mama anita yango na mutu ete likambo tozali kolobela awa ya mwinda attendez wana poussa pembeni na bango za pembeni na bango te mais siko ça va ok na pembeni ok mosika elingi lobaki place wana mwinda na elongwe epo ok na mwinda mosika n'est-ce pas mwinda ok na ngapi na soleil ok na ngaka na molili mais molili merci ok na molili banani baza na molili wana toyokana kitendele nepaki molili ezali korepresente misala satana bato ya mabe soko kima kipu bazali bato songi kuna okona kokutana bato bambeli batiaka bakuto oyo nazolinga koloba ko nesi oyo bato molili oyo bazoko atake yo bato molili baza patake et puis yo zamuta mwinda bamonaki ozali na mwinda bamonaki yo na mwinda yo potango bayepa baboma yo yo bamibomele yo te oreve bango bato bazoluka baboma bazoluka mutu nanga siko bato wana me bato wana ngana nakene pembe na bango ça va problème eza te siko ozo mwinda très dangereux ça va po baza bato molili yes et puis yo comme tomoni na nini mwinda na mwinda n'est-ce pas siko kimi mwinda ngoke na place soleil ezali place nakena ona côté mosusu bato kota ya nini kota no nakena ona kota molili na bato baza danger bon ça va pesa na likambo kimeli kuna na bato molili wana yo kimi pona mona na revaque esprit na bango ndenge Jésus a revaque esprit ba démon wana ke a changer de la na ye na changer de la na pemena bato wana Jésus ke ba ba banga siko yo pesa ba revaque bango revaque bango ça va nazu yo siko yo sani na mo revaque ba sala ya mabe balinga bazokomeka ngali ya nyonso contre ngai bazofunda ngo bazosala makambo mosakati na ngai na pembeni na bango parce que molili ezalaki wana yo comme ça na mwinda n'est-ce pas yes sikoyo natuni question côté oke okimi bango te côté okei omemi mwinda na yo n'est-ce pas mwinda okei na wana place ya lumière na place ya molili ya molili eza place ya molili mais sikoyo na place ya bademo mosusu oyo ça va oyebi bango déjà ke bayeko atake yo nazoyebi to frère même si ozongisi confiance na bato wana un jour bakobalukela yo merci toyokana po wana mais sikoyo ngai nalina poser question ozala mayelo nalina poser alobi yango na bible otolanda oyo bible asoloba le presseur Joachim mes enfants la émission ya la vérité nazali kotenter pe ko convaincre mutu moko te mais nazo tenter ko kangama liloba na Nzambe yango nde tozokangama nango yawa tika nga na tika likambo na sima te titango ekokoma ete Nzambe mission apesi ngai ekoki na milimo nyonso oyo bakoki koyoka ngai na yo mama ani olongoli mwinda na yo na place ya bato ya molili meyoka mutu ozalaki na mwinda yo mondimi ozali mwinda liloba na Nzambe ezali mwinda na makolo na yo place nyonso otelemini place nyonso outi place nyonso ozali kokende eza kaka na makolo na yo olongoli mwinda yango est-ce que toyokana teke kitoko ya mwinda il faut pingela na butu na molili bien siko olongoli molili yango olongoli mwinda na place molili ya bato monike basalo comprendre ngaba boma yo okona makambo ya nyonso ngamu nazo koloba siko na pesa ke tanyonso siko okena mwinda yango na place molili lisusu place molili nde kuna sikoyo molili oke okutana ya sorte mosusu non molili yango ezali kaka molili change nango molili ya sorte mosusu molili wana ya nini te mais ndenge nalobaki Jésus alobi ntango amonaki makanisi ya bademo wana toyokanaki deja kuna parce que nanu toyokani na point oyo nanu expliqué te mwinda oke nango wapi siko na molili donc na nzela mosusu oyo change est-ce que oyebi kobele mauvais esprit eza na mokili oyo
opérer na butu million oyeba degré d'opération nango tika na biso cerveau soki mono yo na vie na yo ozokanisaki koswana eza molimo eleki so moko na terrible na vie okoki kokende kokuta na molimo ezali ke opréféré kutu molimo bato songi ke molimo bato bazali ke butu olalaki baye korape yo bakoteli na fenêtre sikoyo kote obemi mwinda na yo bakoteli na fenêtre baye kokanga na yo na bana na basi nyonso question ezali kote okei molimo na bango edrenaka kuna yango wana azali na yo akozala kaka wana po aprotege yo ya azalaka wana po aprotege yo koyela yo te fe wana toyokani mais question sikoyo ezali ako yo ozo bakoprotege nanonga te mondimi bongo paul mpona baprotege bakataka motu na rome si azalaki na nzambe te azalaki na nzambe bo balobaka mpe oyo tosalaka tokufutaka yango peut-être afutaki oyo asalaki mpo ye pabosaka babetaki efimbo epai na césare kuna ye babetsaka bato te ye abetsaka bato bon ser nanga tozokokende nini kaka na point oyo tokomi tika nalobaka na bato oyo bazali kolanda ye te mondimi ozali mwinda ya mokili n'est-ce pas kitoko ya mwinda azala na molili tout ce que tu peux dire ma sœur na likambo tika na ede yo nayebi nini yango oza koloba mpe mpo nini ozali mais mpo obalasa yango na liloba oyo ya psaume 115 verset 100 combien napesi yo 105 119 105 ezali yeba kosalela kongo ou bien machette na exemple napesaki yo okoki kosala kongo na mbala moko te machette mpe na mbala moko te ser nanga na place wana yo okimi parce que mwinda ezalaki kongala epuis bato bamonaki yo oza oblige ozala mayele neti pigeon bible elobeli yango oza kocomprendre oza na des outillages bapesi yo awa torche mpo na nzela na yo mpo mona baennemi na yo mpo oyeba position na bango nde yango nalobi ke jésus kristo ntango ayebaki mayele na bango achangeaki nzela keba jésus kristo amonaki bango na mosika na fami bango bamona ye torche na osalela yango jésus kristo amonaki bango na torche na mosika aha bazozelanga mengaje namonaki bango achange nzela jésus kristo ayaki na mwinda teke baza wapi balinga bakanga ye wana balinga bamona ye wana yo se nanga na place ozali na place wana tika nayebisa yo ete yo mondimi ozali mwinda oza oblige na yo na mwinda no mpe pafupufu obomi yango tika biso nyonso ozala nani na molili metango bakoya ngai tafu obomi bango miso nakomona bango ocomprendre mais dire ke nanga mwinda na baplace mosusu ser nanga mwinda basalaka mpo okenda na place ya molili kaka nde yango naza koloba ete okimi masumu na place ya bato asongisongi bazalaka tika nakima nanga na quartier oyo menga mondimi nakende nanga na quartier mosusu ça va quartier wana ezalaki bato asongisongi quartier ozokendeka barapiste 20 heure koleka na kutu na se ya pont wana te 18 heure ebete na rivière ya mai te soki ntango oza kosokolaka oye kokuta eza bilamba no babotolaki yango deja yo bima na mai oza mpe ngando te mpe obuna sa mai wokokima wapi na mokili oyo ezali oyo je regrette nakei me natiki bino na pe me mpe onga natikili na ndenge ya mokili te keba na kote mosusu natikili na bankosi parce que bozali lumière du monde se nanga lingi lobaki molili ezali mwinda bakosalaka nango nini kitoko ya mwinda ezali nini molili yo mondimi soko bani kokima bato